Mbote na bakambi ya réflexion pe na bandeko nyonso tolandaka réflexion. Na ye ko répondre question ya ndeko mwasi oyo mobali na ye abandaki kolinga te alata eloko ya litoi na zolo cheneti na likolo. Mais tangu asali surprise epa ya mobali asengi bis encore andima to aboya. Na relation ba surprise eza mabete esalaka bien pe na couple esengaka mingi compréhension. Ndenge tozalaka na ba relation na biso tomi yebi eloko oyo moninga alingaka pe na oyo alingaka te. Na ko répondre question soki mobali na yo abandaki koboya osalango ye moko ayebi tina biso moyen ya kojuge ye ezate parce que mutu na mutu aza na bagu na ye pe na bashwa na ye. Alors lokola ye moko asepeli na surprise donc elingi koloba ke eza eloko oyo esepelisi misu na ye pe motema parce que epai otie eloko ya litoi eza po na ye po ye kaka nde akobanda komona yango. Eza mutu nyonso te. Lokola mobali na yo asengi bis encore il faut kotala ou kondima kosala eloko omoni ke eza pona bolamu na yo. Na debi mobali na yo abandaki koboya mais yo moko deja osepelaka nango po eza eloko oyo efanda deja na makanisi na yo. Tangu olataki eloko ya litoi mobali te asengaki yo eza volonté na yo moko. Mais lokola mobali na yo asepeli na surprise a changer makanisi asengi otia piercingi koto ye alingi soki omoni ke un jour ekomemela yo ba complication te na santé na yo otie. Service traiteur. Service traiteur. Nos services, vos services. Mariage, anniversaire, baptême, chez vous, chez nous, partout, avec Service traiteur. Sur place et bien sûr, importé et pourquoi pas, nous sommes là pour vous. Notre numéro 06 14 49 23 11. Encore 06 14 49 23 11 France. Route de Vaucelas 91 580. Avec nous, Service traiteur, super cool, super chic. À manger, à boire, à grignoter. Chez nous, bien sûr, soyez là, bienvenue chez nous. Bon appétit et à tout à l'heure.